Merci pour la confiance en fidélité à vous tellement et de la Kolanda selon la plus ya mokola lelo ya we bandi mbote na bino. Formation du gouvernement, Premier ministre Judith Tuluka azali ko continuer koyamba ba regroupement politique ya ndenge na ndenge ba oyo bakutana kini lobby eleki bangoyo. Nous voulions dire merci, merci au chef de l'État en tant que femme d'avoir choisi à la tête de notre gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, une femme est à la tête du gouvernement. Pour ça, nous disons merci au chef de l'État et nous félicitons Madame la Première ministre pour le choix qui a été porté sur elle et nous sommes tous derrière elle pour qu'elle puisse réussir à ses objectifs. Alors, nous venons d'être reçus. Nous, notre plateforme s'appelle Masuka Saini, vous les savez vous tous, qui a à son sein l'Alliance 2024, l'Alliance 2025, ainsi que l'Alliance des nationalistes. Notre plateforme aujourd'hui a, en tout cas, ramené des élections aux 27 députés nationaux, sans compter des députés provinciaux, ainsi que les municipaux. Donc, au terme de l'Assemblée nationale, nous sommes à la 5e place. Nous sommes à la 5e place dans notre République à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes un regroupement qui compte avec les chefs de l'État qui accompagnent la Première ministre et nous lui avons dit qu'il pouvait compter avec nous pour pouvoir arriver à changer le social de la population de la République démocratique du Congo en ce qui concernera le quinquennat qu'elle va poursuivre. Je pense qu'elle est en train de faire tout pour que ça puisse ne pas prendre beaucoup de temps. Nous savons tous que le pays est en proie à la guerre à l'Est et c'est ça la plus grande préoccupation pour la République. Il y a les familles, il y a nos compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour et pour ça, je pense qu'elle met en tout cas les manœuvres en avant pour pouvoir arriver à sortir un gouvernement dans les laps de temps. Aussi, il y a le social de la population, il y a la construction de notre République qui, on ne va pas l'ignorer avec le programme de 145 territoires que nous allons nous amener aussi nos suggestions pour que nous puissions l'améliorer davantage parce que c'est un grand et beau programme que nous avons tous suivi qui améliore les conditions de vie de la population à partir de la base. Donc nous pensons qu'elle est en train de tout faire pour pouvoir avoir peu de temps et sortir le gouvernement dans un laps de temps. Et nous l'encourageons par rapport à ça. Il y a un chronogramme clair et nous a aussi fixé des délais précis que nous n'allons pas dépasser. On va devoir revenir avec notre cahier de charges pour qu'on puisse faciliter l'avancée des choses. Les choses ne vont pas traîner. Il faut comprendre aussi que nous avons une constitution et un régime politique qui est ce qu'il est. Aucun parti politique n'a gagné les élections. Il y a un programme de gouvernement à faire ensemble pour qu'il n'y ait pas de tiraillement le long du mandat. Nous devons trouver cette harmonie, c'est nécessaire. Ce n'est pas la volonté d'une personne que les choses traînent, c'est le système électoral. C'est bien évidemment parmi les réformes que nous avons pensé aborder avec son Excellence Madame la Première ministre. Donc, dès que son mandat commence, nous veillerons à rappeler qu'il ne faut pas que les mandats à venir, que nous connaissions les mêmes problèmes du fait de tergiversations de politiques qui sont aussi dictées par notre constitution et notre loi électorale. Un gouvernement des compétents, elle veut avoir un gouvernement des hommes et des femmes engagés, elle veut réduire la taille du gouvernement, elle veut prendre des questions de l'heure, prendre en compte dans son programme de gouvernement avec la vision
du chef de l'État, la volonté politique qui a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes de clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale et les cours et tribunaux, les conseils d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte de cette dimension genre dans le gouvernement, mais aussi la géopolitique, mais aussi la jeunesse. Déjà dit à la sortie de l'audience, on lui a signifié sa nomination. C'est vraiment un gouvernement de gens qui ont de l'expérience dont on a besoin. Les gens qui peuvent faire face aux défis majeurs qui s'opposent à notre pays en général et à notre gouvernement en particulier, parce que le pays en a bien besoin. Elle est là depuis le matin, elle vient de terminer avec nous. C'est parce qu'elle est déterminée à ce que nous et elle, nous arrivions à ce que ce gouvernement soit mis en place très rapidement. Et je suis vraiment optimiste. Je peux vous rassurer que très rapidement, ce gouvernement verra le jour. Adolphe Muzito enseigné dans la partisan, il y a une nouvelle élan. La Mouka va changer façon la bango ya kosa la politique et surtout ba communicateur na bango boza ba détail l'élément oyo. Donc bino bana nouvelle élan, bana la Mouka to ko changer ndenge ya ko aborder problème à politique na mboka na biso parce que la plupart surtout wana oloba ba jeune oyo bazar na communication. La plupart ya ba dirigeants mingi bozara na habitude ya kokumisa bango ce qu'on appelle faire l'apologie des dirigeants. Ngana okaka na radio télévision ka makombo ya bakonzi. Bakombo ya Kingandi mususu bazo betele maboko mususu ba ofinga ye na bipai démocratie ezali basala bongo te. D'ailleurs principe moko loake bato a solo ba solo laka makambo ba idée ba philosophie ya mboka. Ba idée oke bon mboka o eza boye to kosala boye poto ko mabote. Ba débattre peuple aza ko yoka peuple abi o wana penza yebi o ya yebiti. Ba soutenir mutu pona ba idée na ye ba combattre ye pona ba idée na ye. Ba soutenir mutu te individu o Tshisekedi. Il faut pas les soutenir la personne de Tshisekedi. Il faut pas combattre la personne de Tshisekedi, c'est votre frère. Il faut soutenir ses idées, combattre ses idées si elles sont mauvaises. Au moni awa tangu tuzako bunda contre Mobutu, au lieu de combattre la dictature, tu dois combattre la personne de Mobutu. Tangu akeye dictature etikali, Moussou soit zui à continuer la dictature. Parce qu'au lieu de combattre la personne, il fallait combattre le système pour que la personne partie, si le système reste, il faut continuer à le combattre. Et on se demande à chaque fois, les dirigeants vont combattre Moninga, au lieu de combattre le système Wana. Tant où il y a qui, comme ils n'ont pas combattu la dictature, ils continuent. Parce que surtout, il y a qui ne moutou. Il y a qui moutou, mais il y a qui système. C'est ainsi que tous ceux qui ont combattu Mobutu, qui ont combattu Kabila, ils ont continué avec le même système. Donc il ne s'agissait pas de combattre la personne, il fallait changer. Il ne fallait pas changer seulement la personne, il fallait changer de système. Mais ça ne se change pas par décret. C'est tout un processus. Il faut soi-même apprendre, à travers les réformes, discuter avec le peuple pour dire comment nous allons changer les choses. Parce que même si au numéro 1, ce sont des responsables qui ont l'initiative. Nani alia mbongo ya digitalisation ya babus ya Transco ministre ya transport asangi saki bakambi ya Transco pe ya société Solitech vous avez détail na reportage oyo. Transco DG Solitech likambu ya 1,428,875 $ américains oyo ekobomisa batu. Nani alia mbongo ya digitalisation ya babus Transco conflit entre société Solitech et Transco na yango nde ministre ya transport voie de communication et désenclavement asangisa ki les deux parties affaire koluka komona clair na likambu oyo boka ndenge ministre abandaki introduction. Il y a un paiement de 1,428,875
le partenaire Solitec a payé. Moi, je lis. C'est ce qui est dit. Non seulement c'est payé, je ne sais pas si c'est payé à Transco ou c'est payé où. Moi, je voulais quand même voir. Parce que moi, l'état du dossier, je sais que les parties sont en pourparlers d'informations. Vous avez lu comment? Vous avez lu comment qu'on a payé 1 428 000, tout ça. Je voulais vraiment pour ces deux questions-là. Et puis avant d'en arriver là, je ne sais pas, pour le bon, vous êtes les deux parties, vous allez voir qui va parler quoi librement. Et puis de deux, si nous aurons d'autres considérations, bon, on le met sur la table. Mais la question que je me pose toujours, pourquoi les gens s'agitent autour de la digitalisation? Et bongo tango komaki na tour ya DG ya Transco mame munoko komi ko betama yoka communication. Moi-même d'abord, attends, je dis non mais ça c'est un marché public. Comment on peut faire ça de gré à gré sans les autorisations? Les directeurs financiers, les directeurs d'exploitation. Il y a eu des avis de nature à faire que ce contrat soit reformulé. Donc ce que vous avez là-bas, c'est les projets, c'est les Bosch, voilà. Les Bosch soumis au comité, parce que le premier a eu beaucoup de problèmes de droit et d'économie et de finances. Ces documents existent. Ce n'est entre parties. Non, l'argent, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu de part et d'autre. Mais, s'il faut ajouter, pendant qu'on est durant l'étape expérimentale, Solitec estime que, en attendant que toutes ces formalités administratives soient remplies, avec de non-objections, ceci, si on peut lui donner quelque chose. Natour Naye, directeur général de la société Solitec Alobi et Mbadi, a ignoré l'existence de contrat d'investissement. Il y a 1 428 875 $ Wana, na partenaire Naye Transco. Je réfute cette allégation qui dit que nous avons donné à Transco 1 million faux. Je réfute l'allégation qui dit que nous avons transmis à Transco les coûts d'investissement de notre projet. Pourquoi, Excellence? Dans le contrat de prestation de services signé avec Transco, moi j'ai qualifié cela d'un pré-contrat. Pourquoi? Il y a un article qui dit si l'expérience est heureuse, si les tests approuvent que c'est avantageux, donc c'était au conditionnel. Donc Transco, donc ce n'est pas un contrat définitif en fait qu'on a signé, c'était juste pour que Transco me montre la bonne volonté que l'argent que je dépense, il y a un papier. Et on l'a fait. Ce sont des choses qui dérangent vraiment Excellence. Quand vous prenez les 1 428 875 000 divisé par 500 bus, vous avez un bus qui doit payer annuellement 2 875 $. Si vous le divisez par mois, le bus va payer 79,4 $. Un bus. Si vous le divisez par jour, le bus va payer 3 $ par jour. Depuis que nous sommes en période expérimentale, puisque je vais parler aussi de ça aussi, Transco n'a rien injecté dans le projet. Je prends en charge à 100% le projet. Et Sengeli Boyebake, à l'heure actuelle, seul 38 bis ya Pamba n'expérimental digitalisation avec l'équipement fourni na préfinancement. Il y a Solitec pour un montant équivalent à 108 594 $. Tala écart 1 428 875 $ na 108 594 $. Papa Jules Alingeti, inspecteur général ya IGF, Lisouya Fachi Beton, population ya République démocratique du Congo, balobi, balingi komona clair entre makambo ya Transco na Solitec. Mona loin. Hey yo. Na commune ya Kintambo, mama akufi po akangamaki na courant na se ya mvula oyo betaki mokolo ya lobi. Leslie Mavata salaki constat pour nebino.
Vula oye betaki lobi eleki etikaki encore une fois de plus libota moko na mawa tozali awa na commune ya Kintambo, plus précisément na croisement ya baveni Lomami pe Komoriko esika wapi bomoni mama oyo alali na maiboye, c'est-à-dire akufi. Selon information tozu sur place, mama bandaki kotambola na se ya mvula na kati ya mai kaka tangu akomi awa esika oyo asimbi poto ya courant mbala moko ibendi mama ti ndenge bomoni mama akoyi boye wele mvimba. Batu bazalaki wana nzinga batali elongi ya mama malamu pe balobi te mama zalaka ne mupanzi ya baveni oyo te, veut dire bayebi ete moyen pe bakende ko informer famille na ye ezate po nanu awa mama pe azalaki ata na pièce d'identité moko te esali pasi makasi na population oyo bazalaki wana sur place. Papa Fabrice Lusinde, directeur général ya Société nationale d'électricité SNEL na Mukuse, oyo esalami awa na croisement ya baveni Lomami pe Komoriko na commune ya Kintambo esali pasi koto yo penza SNEL musala mabe makasi SNEL mapapa tala ndenge mama akufi kaka boye. Tokosenga justice esala musala nango ba enquête ya solo esalama po soki penza ezali ya solo ki mama akufi na courant. En tout cas SNEL il faut à répondre na ba acte na ye. Dossier à suivre. Na commune ya Bumbu bakangi bakulu na yekiri 411 pe 412 oyo bazalaki ko s'affronter dans un détail l'élément oyo. Toyebi te en tout cas soki toloba lisusu nini po bazali kokanga bango kasi bazali kosila kaka te tozali wana commune ya Bumbu, plus précisément na siato ya maison communale oyo ekumba makaepa ya colonel Bourreau ndenge kaka bozali komona boye. La police akangi bakuluna en pleine opération, donc akangi bango na champ de bataille bazali ko s'affronter na balabala entre Bekiri po na kowele la territoire yoka communication. Nazo banga ta mususu moni baya kolobo batako charger bango bazate mais tokangi bango en pleine action na ba machette ndenge bazali wana na mususu na madimbawa entre Shaba na Sosa tokangi bango en pleine action maintenant bokolo bakeo wapi bateau bako charger bango bazate on les libère talaka bango ndenge bazali tuna ta mo question ko yebisa yo ban ekiri ba ekiri arabe ba ekiri 411 na 412 bazali awa tokangi bango na ba rankine tokangi bango moko chef na bango oyo ba betaki kuna bakati machete ba binga chapelé na Selembao ba adepte bazali a nyonso et comment oh ils ne sont pas chargés on doit les libérer. Mais on doit soulever une exception sur Bango. Bango en pleine action, la police a kangi Bango en pleine action, n'a pas machette. Dans la machette, on n'a pas makila. Population ya commune ya Bumbu, oyo baki ko assister na présentation na Bango, pe batalisi boye. Ça passe. Et Bango bakata na Bango mo kuna likolo kuna. Poso bakati Bango passe ozo sala baninga, passe sali Bango passe bakotika Bango lisusuté. Les deux na kanda mingi. Kuna likolo bazo ka bambola, baso maka ba jeep. Mais bas police ba muna passe ba telenganaka. Ba baso passe Bango ba mutu baso kata Bango, baso kata maboko. Ale bino baso na bilili. Mais le kamote nzambe akutuna ka Bango kuna likolo. À un moment où on a Bango libéré. Pas si quand la population parce que la population doit vivre en sécurité donc total qui m'exate presque dans la quartier ça ils a car na zone mon côté soit na angle non ils a presque partout tango bano basala biso mabe droit de l'homme a mona raté ce qu'on so biso tozongeli bango droit de l'homme ndé amoni bango so bakangi bango droit de l'homme ndé azal. Mon général Mania Chani, Panthère Noire d'Afrique, population ya Bumbu bazali kozela yo awa maboko polele balobi opération Panthère Noire na Bumbu ekota po ekosali loko eke yo nani esengeli abongisa rond-point yolo médical pour sanité l'équipe population babeleli na micro ya Solo la plus.
À l'heure où quelques ronds-points ya ville province ya Kinshasa ezali kozwa retouche bazali ko embellir yango pona beauté ya ville kasi misusu ezali ko souffrir. À l'exemple ya rond-point Yolo médical tozali awa na croisement ya avenue des universités pe Bongolo bino moko botala esika oyo ndenge ezala abandonné et pourtant ezali kwe moko oyo ezalaka fréquenté makasi awa na ville province ya Kinshasa. Quelques personnes tokutaki sur place bapusanaki pene ya micro na biso po na kotalisa boye. Ropa Bongolo yango oyo ndenge bofungola ngo esenga pa gouverneur po bolandela yango bosala biloko moya bien neti na rouleri kuna namoni bakundi loko bapelouse oyo bayante place bato bapiato bakofanda ozota mopepe so basali yango mpe na Bongolo ezala mwa kitoko nde basalaka na rompo ya victoire wana ezala bien rompo tosenga mingi babi soki rompo na bino bapaya aire bayoya ndeti bauti si limete mpe bauti campus nde président mokolo akendaka nini tricole alekaka mwa basolo moko ezalaka fulu kati osenga boyante malamu omo boyante malamu na barompo pa ide bosi so totali barompo ebele ela rompo ezo ela rompo victoire boyante yango mate okuta bamatiti na terrasse bato baoteka pembe na prince car ezala na sinini ofrein car etambolaka soki frein ekimini okuta bamama mosusu bafandi na bagene bazotekaka biloko moko boye eza bien te na boluka solution malamu bato mboka etambola na propriété baron mpo kosundola yango boye eza mabe eza bambe makasi parce que monitala ndenge basundola neti oyo esali depuis ba 2006 basundola yango ezali na mwa monima na mwa motu wana mais ekufa na mwa mpe gouvernement balekaleka na bango mpe bakipa na bango te ezaka rond-point te barond-point ebele basundola yango mais barond-point ezaki kolekisa mwa baculture moko boye eza bien mpona espace oyo eza monene boye ndenge eza boye ekoma mpe salite bayelongola mwa babakasa oyo kaka kala mingi te ekoma mpena fula makasi tokosenga kaka baya babongisa yango batonga biso monima na ndenge ezalaki bien balongoli mpena batie mwa propre ndenge batie na balimete bakote mosusu mpo esala honneur ya kote mobimba mpo otalaka croisement oyo kote obimi 7e kote oke correct kote oke rond-point ngaba kote obimi Saint-Raf boulevard monene yango wana basa en tout cas vraiment baya sani baya obongisa place oyo oyolo médical to tokola wa ezalaki na roulage ezalaki na esika moko roulage ezalaki likoloti ya bimini wana ezali wana roulage ezalaki wana mais lelo mpenza ekoma nango foule ekoma nango poubelle balabala tomoni kaka nde basali mosala moko boye na mombele apeli mombele awa eumeli wana point esilaka te kinshasa ezalaki kinshasa la belle mais lelo ekomi kinshasa sali te kinshasa ekomi foule tala yo moko filme otokima te tala voiture wana esika tala esika baosala mosala wana ete bakosala mosala na rond-point na rond-point akosala mosala wana po bango bakomisaki bopeto ya maloba toya mposa tomona kini bopeto ya na baaction nango na misala basali na bango eloko te tomoni eloko mwa malunga te bazotiaka chef de l'état na baimposition mo boye na population yango tozosenga bato baotava na morale ya chef de l'état na morale na biso population. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa papa Gentini Bilambaka awa na Yolo médical pe bazali kozela bino tubandi message ekomi yeke yo bazotiaka chef de l'état na baimposition mo boye na population yango tozosenga bato baotava na morale ya chef de l'état na morale na biso population. soki na commune ya Kimbantseke otali modèle cimetière ekoma koyoka pasi ebongo na wenze ebongo na nzela bato bakoma koya kobuka batombo mpo na koteka mabende mpe mabanga bozwa badetail nelemo oyo. Équipe ya bareporter ya magazine na bino ekitaki na quartier Esanga tozali awa na commune ya Kimbantseke, plus précisément na kati ya cimetière ya Kimbantseke. En tout cas bokondima te oyo tomoni awa cimetière ya Kimbantseke
ebongwana nango nzela ekoma véritable balabala ndenge kaka bozali komona boye batu bazali kolekana awa lokola kutu ezalaka cimetière te lokola kutu ezali soki aveni songolo pakala ebongo soki otali batombo mawa nyonso ebukana boye misusu kutu batu nde bayaka kobuka yango nde po babimisa mabanga bayi babar de fer bayi babakaro po bakende koteka kelke tombo oyo bomoni ezali mwa sika bo ezali kotenir ezali nde ba oyo bauti kosala yango sika kasi nanu baya miyibi baye kovisita yango te tala neti bamama oyo mama zwi akitisi na ye pondu na ye likolo ya tombe ya mutu azali kotekela mutu s'il vous plaît na kati ya cimetière mususu yeyo na bapaipai na ye a déposé kantine ye likolo ya tombo ya mutu avandi na ye azali kobongisa bapaipai ata respect ya mowei ezali te yoka communication moko ya bato tokutaki na kati ya cimetière ndenge alobi. Je suis ici dans ces quartiers depuis 2002. Donc quand nous sommes arrivés ici, le cimetière était vraiment respecté et les gens respectaient. Il n'y avait pas ici forcément le grand respect qu'on pouvait donner aux morts, mais les gens respectaient au moins. Mais avec les temps, vous-même vous avez constaté avec les images, il y a la destruction systématique de ce pilcre. Vous savez que par les patients on le faisait la nuit. 2h, 3h, vous attendez des coups de casse. Mais avec le temps, les gens n'ont plus peur, ils le font la nuit tout comme le jour. En tout cas, les gouvernements, surtout l'hôtel de ville, doivent faire de sorte qu'ils puissent rétablir l'autorité de l'État sur cet espace parce que ça n'est de trop. Nous avons beaucoup parlé sur ça, mais nous n'avons jamais trouvé de solution par rapport à cela. Papa Bourgmestre ya commune ya Kimbantseke, bakambi ya ville province ya Kinshasa, boluka moyen ya ko sécuriser cimetière ya Kimbantseke. En tout cas, boye pas moyen respect à ba mort ezate et pourtant bazali ko mériter yango. Ya kanini? Te yo te maman na filmer batombo. Bosepela ki na soyela plus ya mokola ngelo pesa merci na Benilo la papa na 4B azalaki na sima caméra ni daba coupé alaki na sima caméra régie finale le Simbamaki na Valdi Ngituka bama tabaki taba balkoma bilinga ina bino tukutani lobi.